N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oui, naza koyebisa bino ke okoki kozala na ambition, ce qui est tout à fait normal na démocratie nyonso mutu na mutu azala na ambition na ye. Mais soki hiérarchie na bino élevé ba option balobi ke na bitumba oyo toza ko aligner joueur songolo. Ça ne sert à rien, il y a comme ça là-bas débat moussous. Ça ne sert à rien, il y a comme ça là-bas menace. Ça ne sert à rien, il y a comme ça là moi, ma kamoko boeneti, tout ça pour intimider batu moussous te. Yango na koyeb sabino na poko ya lelo. Ezate ke bangomi bale, ezala na niveau MLC. Eza na niveau ya IDPS, bangonde ba pasaki concours, bangonde bazaki bato amayele koleka bato nyonso non. Eza problème ya destin, etangamaki ke na mukolo boye, bangonde parti ekobimisa. Kote ya IDPS, tozana ndeko na biso Daniel Bumba o na lakisa kino la fois passé. Pesa nao, pesa bato nyonso mbote. Yango sikoyo na koyebisa bino boye na ndenge omoni na koyebisa bino boye candidat oyo aza ko représenter IDPS na régime na biso ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. C'est-à-dire biso nyonso toza obligé ya ko soutenir ye tina suka. Boza kolanda ngai bino bokoyebisa ba député provinciaux oya biso boye. Vous n'avez pas droit à l'erreur comme en 2018-2019. Toyokani? Toyokani? Soki naza koloba boye biso tokondima yango te, puisque toza na ba député oyo bazalaki élu na liste na biso ya IDPS na ba mosaïque na biso na oyo ya MLC toza kokoma na 26 députés. Boza kolanda ngai? Boza kolanda ngai? Mutu ata moko te akoki koyebisa biso ke ngai na gagné, ako expliquer biso ako gagné ndenge si par malheur mutu ake kolia mbongo ya bato azongisa mbongo ya bato. Ozakola na ngai parce que tokotika eloko wana te. Biso tozalaki de bonne foi, to aligner yo na bengi ba combattant, ba voter yo, ba pesi yo mandat, yo sikoyo pozo nsele biso a sincère obandi komona mbongo. Bino bondimi makambo wana? Bondimi yango? Botombo na mabongo soki bondimi yango te. Yango naza koloba boye. Soki totoleraki biloko wana na 2018-2019, yambala o tokondimaka yango. Po ngai tango naza kosolola na ba député na biso bayebisi nga boy secrétaire général ndenge toza liboso na yo moyen tosala mbeba eza te. Ngai nayebisi bango boy nasali bino confiance tokomona makambo yango mokolo ya vote. Toyokani? Puisque banda lobi moyen bapekisa nga lisusu na loba eza te. Po ekomaki ofongola monoko oza informateur. Oza informateur. Nauti kotika veste na nga informateur banda lobi nazongi na ndako na ngai de pesa. Est-ce que bino bondimi ngai lisusu? Bondimi ngai nazongi na ndako na biso.
officiel et ozana mandat moko officiel tikana makamuna IDPS wana namona ki veste tango komaki kilo nazongi sela ki veste wana et pas tata mokonza mboka na ko remercier pona confiance asalaki na famille politique na biso IDPS bobete la tata mokonzi maboko makasi bobeta maboko makasi pona tata mokonza ekolo sikoyo ndenge na oza koyebisa bino boy bandeko ya MLC oza kolanda ngai candidat vice gouverneur na biso ye oyo ndeko yele bobetele maboko makasi mukolo ya vote toyoka na malamu mukolo ya vote oyebi mukolo ya rentrée scolaire ndenge ezalaka te papa kendeke na mwana tina classe eza boye te ngai moko na kozabana na nga mibale na kei na bango ti kuna na assemblée provinciale naza kozela na yoka ekobima ndenge nini biso nyonso tokoakompagne bango toyokani mokolo wana tokokende biso nyonso toza kozela bango tokokende kosala mobulu te me toke totala bana na biso bakozwa ndenge toyokani ngai nalobi teke mokolo wana tokosala makambo songolo pakala te nalobi na rentrée scolaire papa nyonso akompanyaka mwana na ye na classe eza boye te po alakisa ye nzela kokende na nzela ya kosala nini kozonga na ndako eza boye te soki sikoyo Augustin Kabwe akompanye bana na ye asali mabe po na yebi bakomeka kobalusango o Kabwe alobi bamenase batu te badepute nde bakovote biso nde tovotaki badepute wana soki toza koakompanye bango soki équipe nationale ebetaka bakompanyaka yango te soki biso sikoyo toakompanye bango tosali mabe bino bajuriste oyo boza nsima eske moboko boyi biloko wana bino bokoloba o Kabwe ayebi makambo ya droit te wi nga natanga droit te natuni bino bajuriste boza na nsima eza infraction ba professeur nyonso bovanda soki toakompanye bana na biso mabe ezali eske bino mokolo wana bokolemba mpona koakompanye bango boza d'accord ke tokoakompanye bango tina ndenge mpe tokobima na bango toyokani soki maponomi esina bolongo na distraction na discours yao eza dernier mandat eza mandat suka nana yebi soki eza mandat suka nana yebi soki eza mandat suka nalingi teke IDPS viva ndenge bomesana kobalusa makambo nga naza koloba nalingi teke bokende lisusu o Kabwe alobi baza korevize constitution nga nalobi bongo te boza kolanda ngai bokanga na mitema na bino boye situation oyo toza nango c'est toujours Kabila qui est à la base ya makambo wana. Bien parlé mon général. Boza koyoka ngai batu na ye baloba Kabila abimaki mokolo nini bakende na DGM wana ayebisa bino DGM ya wapi oyo enregistraki départ na ye boza koyoka ngai ayebaki makambo nyonso eza kosalema nayebi lobi bakoloba oh non Kabwe yaki nalobi je confirme ce que je vous dis Kabila abimaki asignalaki même place tala ayebaki bien ke batu na ye bakosala makambo wana ye tala naza koloba boye IDPS viva sikoyo naza koyebisa bino vérité ya likambo wana ye IDPS viva Kabila asengelaki bananga wana et pas un dirigeant africain moko boy pour appuyer bango avec tous les moyens logistiques et financiers. Boza kolanda ngai bino boti bolongo na ba distraction na bino wana botala yango bien botala yango bien nasina yebisa bino place oyo nazalaki na Afrique de l'Ouest bayambaka nga et pas président Niger
na wazalaki na ebonga na wazalaki na batu bayokelanga te. Mais naza ko expliquer bino na pokwa lelo boye. Bino batu boza na distraction. Ba infiltrer bino, ba kotseli bino bat na kati na bino. Discours ekomi kaka oh eza manda asuka. Oh eza manda asuka. Nana yebisio ke eza manda asuka. Tala naza ko yebisa bino boye. Voilà Nangai. Il me fait vivre. Nazako no baboye. Naïbi à quel moment Oyo Nalobaka. Nazako, ce que je vous dis ici, Nalobaka Yango, ça marche les mots. Comment on a bino batu? Et Zandenge Mokona ou Yanzambete. Félix Tshisekedi est victime d'une injustice de la mauvaise foi. Vous savez la nangai? Na pesa kibino exemple oyo. Na lobaki boy. Yo ozana mbongo. Ozana mwasi na ona bana. Bana mibale bazako bela. Salaire na ezaka $1000. Ovivaka na bien na bana na baza en bonne santé. Mais ceux qui bana mibale bazako bela. Malade oyo bazako soigner ngweza ko silate. Train de vie na kati andako ko sala nini e ko changer. Lelo malgré bonne volonté na bonne foi ya tata mokonzi ya école. Là je m'adresse à vous les membres de mon parti. Les membres de notre famille politique Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes très distraits. L'ennemi est en train de nous infiltrer pour nous affaiblir. Bana soki mibale bazako bela ozwaka salaire ya $1000. Moyen o mene vindengo menakana bango tango baza bonne santé ezate. C'est la même chose na situation tozana yango. Ndeko Tshisekedi mbongo nyoso ezako ya. Ezo kende kaka na makambo ko somba manduki pona ko sécuriser bandeko yo bazana est. D'abord pour votre information. Kabila ndenge na minito ndenge nazako yebisa bino. Akima mboka abimana ye azaka chitwa wote. De vérifier na deuxième bon atika ta trace moko tek abimana kobata ma puisque Gero ezako sale makuna c'est lui qui est derrière. Vous avez la ngai na yebaki yango. Sikoyo bato ba même semblant e ba oto na bango bazako sala oh non ba jeune ya pe perdre nazako yebisa bino ke balobi vérité te. Bayebi makambo ndenge za ko salema tokani malamu. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre, raison pour laquelle Kobimanaye a signalé que à se prononcer na immigration na biso abimanaye na nenga ya kobatama ozako na nangai yango sikoyo nazongeli place wana bino bato boza koloba o Félix Tshisekedi azo résoudre problème ba Congolais. Félix Tshisekedi a la bonne volonté de résoudre tous nos problèmes. Vous avez